Toi, na pour ça. Martyr et toi, et tonda. Voilà, Fali. Ah, yako so na ba chef à quartier. Na ba chef à quartier. Na pour ça, à solo la na ba chef. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations, à toutes les créatures. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mouto a pêché lamba, et lamba pêche au poison. Au kabele lamba, quand il lamba pêche, kebe au mimelo liwa. Quand il lamba pêche, kebe au mimelo selba. Quand il lamba pêche, kebe au dinsona libulu. Donc, bola mona yomoko. Pendant que ça la pas moutana sorcellerie, au simba mouto. Bola mona yomoko. Pendant que ça pas moutana sorcellerie au lela. Bola mona yomoko. Pendant que ça pas moutana sorcellerie au simba mouto. Kama bete me koma kama bena mouto za na sorcellerie. Mouto za na sorcellerie ata kabelo na mutema mala mais esprit o za katsa bango ba otinde bebisa. Ba eloko otango uti pa mouto mala musoki azu yango yefa détruire yango. C'est la go balban. O alesa go pesa bisom. Soko boy bakozo msena Bible nzambe kutu. Asenga Abraham mwana moko Isaac. Nzambe kutu asenga sacrifice bongo yo. Soki nzambe alobi boma bongo biso batamoki mokili. Omoni na kati ya monde sorcellerie. Bazaka na kati ya botel. Na botel na batiaka eloko mutuya. Eza na batebele azotambola asunga libota me yeba kende ngosunga bongo na kati ya libota si batie na kati hotel. Et si ba livrer pa quartier. Na ba chef ba cimetière. Voilà Fali. Na bina pese loko l'exemple. Exemple. Na bi. Na pese exemple. Na bi loko la Fali nga obeta concert. Hein? Loko musicien mukinde ba obeta concert. Na ba pasteur ba kisi. Na ba chantre ba kisi ba sala bon. Akoya kosola na chef ya quartier. Chef ya quartier wana akofula esprit na ye. Ekokota na ba jeune en fait que ba tsa nini ba kende concert. Tamba okenda na zana bato ba okufa. Hein? Azingi siko akomande siko ba musicien nyons. Bango pe ba participer na kata marti akomande be esprit nyons. Babane siko ko commander azwa siko ba pouvoir likolo ba musicien nyonso da a commander eza na 10 mois di commandement hein pouvoir exécution ya commandement donc abande siko ko commander tous les musiciens azwa pouvoir likolo na ba omona ngane na sali bo ngane na obeta marti bino pe osane bo beta marti abaza na munduki en foutima total à bête au bangate et ça besprit wana na ba demande so tambola monde en foutima monde full o sata simbi déjà wana za egg a mona parce que akanga libanda et na 10 mois pas commander a commander ba musicien so Congo pas sa confirmation na mabela marti aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien Ifada, thank you Fada.
chers amis fidèles, Balanunion sont toujours aux orali bakwa on abiso na kacha chaîne Abino il y a les Nazariens TV na cadre émission Abino Table Sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba les Nazariens, je dis un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au PSR. Je dis un grand merci na Jira sur ma caméra, pourquoi pas équipe Mobimba les Nazariens na Pessimino, merci et belé. Le lot Table Sainte Nazala Frère Stallone, c'est avec lui nous allons nous accompagner tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne les Nazariens TV. Avant d'abord présenter Bino, les frères Stallone, anciens à la régie, à Tchèque Pantique, aujourd'hui diffusé Bananzambe, au Sala Bananzambe, le Kumu, le Sakomo Konzi. Il y a la sermon dédié Mama Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela, Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokatela lo sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, Kona nini? Là, on a eu le plaisir, on a Philomène Moukoye, Motema, ya Bivens de Humbo, depuis l'on de celle sous plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, c'est Jackpot depuis France d'Abichon, le sac comme on conduit vraiment, et ça les plaisir. Nous aussi, on a Jires, aux anciens à caméra, font caméra, présenté Bino, invité dans Moukoye, les frères Stallone. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, Papa Dadi. Santé Nini. Santé, ça vraiment, qui m'y en Angola, Nzambende, Bible, Zoloba. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui les bâtissent travaillent enfin. Ceux qui nous amènent à Tongi, bon moïté, à tous en apoto, au Sam Salampund. Et on m'a battu nous sous n'a que poto pour notre sort dans Zeme. Mambe Simbata Louare Long Nanzame pour notre taxe. Il est le souverain, le roi des rois. Yenem Tatona, n'a qu'on a bon moyen. Donna Kimia, Pepele, Pene, Pepele, Nakacha Yesu. Ok, frère, moi j'attire par rapport à tout le monde sur Azui, Libakou ya Rolando en ce moment dans les Nazariens TV. Na pesi binombote na kombo na Yesu Masia, c'est votre humble serviteur, le fils de maman, l'homme de maman, le jeune Samso. Oye ko dévoiler ba lion ko bimisa ministère caché bomba maki miel. Na pesi binombote na kombo na Yesu Masia, bino bo s'abonner na kati ya chaîne bo za la déciter bo s'abonner bo ko mona makama malam. Chaque semaine bando kokuta ba actualité malam bando kokuta makama malam mona ko memela bino en tout cas tozana bino team ko Yesu Masia kozonga zamba sana bino. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Babi tout de suite commence par la prière. Beaucoup dans l'émission tout ça moi on a beaucoup de prière moi quelques minutes papa va abonner on va sur ba quoi en émission c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations, à toutes les créatures. Celui qui croira et
qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Au nom puissant de Jésus. Ou à croire dans le mystère, dans le message de Kati Nanga, à vous sauver. Ou à croire que papa, justice à l'eau, papa, et délivrer dans la vie ignorance. Dans le Amen. Oui, Amen. L'homme de Dieu, tout côté. Na sujet auto bela mukolo l'homme de tout ba révélation ni o meme biso na kati ya mukolo parce que yo za l'homme de révélation nzamba na kisho nini na o pour na peuple désir révélation na biso ezake les secrets de la sorcellerie se manifestent en chair de l'homme. Donc secret ya kindoki et monani na nzoto ya mutu. Donc la sorcellerie, c'est quoi? Sorcellerie, il faut voir classe à souka. Classe à souka. Dans le monde des ténèbres, c'est la sorcellerie. Parce que muta dans la sorcellerie, balongola ba mayele. Sorcellerie est un monde d'hypocrisie. Sorcellerie est un monde ya buzoba. Sorcellerie est un monde oyo muto ya pese lamba. Elamba peso poison. Okabele lamba quand elambo pese kebe umimelo liwa. Quand elambo pese kebe umimelo selba. Quand elambo pese kebe kudinso na libulu. Do bolamu na yo moko pendant ko sala pa mutana sorcellerie o simba mutu. Bolamu na yo moko pendant ko zo sala pa mutana sorcellerie o lela. Bolamu na yo moko pendant ko zo sala pa mutana sorcellerie o simba mutu. Alors le secret de la sorcellerie s'est manifesté en chair. Musala kindokezande okoza na posa kolia apeso bilo kolia mais bilo kona peso malade apeso bilo kolia olie malade vina yo mobimba bando ba o apeso mai mano meli kosu esi la ati apeso yo elamba apeso femme de nuit apeso elamba apeso femme de nuit apeso elamba apeso pauvreté. Donc les secrets de la sorcellerie se manifeste en chair. Yango omona na monde de la sorcellerie ba se bazaka na ba sacrifice. Démon ayebi Bible. Démon ayebi Bible. Au monde de balobaka au commencement de créer le ciel et la terre. La terre était vide et informe. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hein? De balobaka au commencement était la parole et la parole était Dieu et elle était Dieu. Or diable ayebi secret ya liloba bango ba derrière maloba ezaka esprit docteur avec na lobi maloba que noko bloquer muta automatiquement esprit ya sorcellerie mais biso je te bénis au nom de Jésus Christ ni ne pas mbola maloba ni ne pas mbola maloba na kati oto chuloba ke la peso elamba peso boyezu siko ba bilama oto mona yuta ba poto wana l'autre monde a eu commerce a commenté ka ballon ba bilamba wana ba kabelo wana o ba tchaka na mutu est-ce que au lumière ça biso bizala rapper mabe ezalaka mabete me komaka mabe na mutu aza na sorcellerie mutu aza na sorcellerie ata kabelo na mutema mala mais esprit o ezalaka kati bango ba otinde bebisa ba eloko otango uti pa mutu mala musoki azu yango yefa détruire yango na ko tangelo Bible. Genèse chapitre 22, le verset 22. Genèse chapitre 22, le verset, 12, 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham levant un autel et rangea le bois, liant son fils Isaac et le mit sur l'autel par le bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avancez pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Omoni na monde de sorcellerie ezaka monde de commande omoni ka mwana ka moko asungaka yo yango pe bango pe bakosenga
omoni ndenge nzambe asengaki Abraham pe sangaka mwana moko Isaac na monde ya sorcellerie pe basengaka eloka mutuya omoni mwana afutelaka o minerval oyo atangiselaka o bana oyo alesaka opesa biso soki oboyi bakozongisa na Bible nzambe kutu asengaka Abraham mwana moko Isaac nzambe kutu asenga sacrifice bongo oyo soki nzambe alobi boma bongo biso bata mokili omoni na kati ya monde ya sorcellerie bazaka na kati ya botel na botel na batiaka eloko ya mutuya eza na bato ebele azotambola asunga libota me ayebaki ndenge asunga bongo na kati ya libota esi batie na kati hotel esi balivre donc evandaka na kati ya basacrifice ndenge nzambe asengaki Abraham mwana ne moko ndenge pe na monde ya sorcellerie basengaka eloko ya mutuya siko na monde ya sorcellerie bakopaka oyo esalamaka na monde ya spiritualité ya nzambe siko pendant que balobi no sala eza monde ya commandation so babi boma so babi pesa bazwaka ya mutuya eya na bato ebele misala na bango eza na kati ya bahotel eya na bato ebele beton na bango eza na kati hotel epo na monde ya sorcellerie babebisaka mutu aza na étoile mutu nyonso babebisa vi na ye ayaki na étoile makasi bazwaka ya mutuya pe eza monde d'exécution monde ya pardon te ya soki oboyi okufi ya oza obligé il faut sala yango esopelaka na botel na kati ya botel wana bazwaka eloko ya mutuya pe eza monde moko babomaka eza monde moko ya sacrifice eza monde ya makila yango siko na kati ya sorcellerie basala ndeni soki balingi baboma mutu bakoboma na moi te na butu deja bakomisa lokola soso eya na bato mosusu soki akufi yebaki na butu esi babomaki alalika bakufi ndeni comprendre moto wana esi babomaki bato nyonso bakufi na baaccident na bachauffeur na bato na comprendre na bato wana nyonso na bakufi na accident esi balivraki bango na monde ya molili yango ozomona na monde ya sorcellerie basoperaka na bafoule yango ozomona bamusicien mosusu bayaka na bachef ya quartier toa na posa na beta concert lokola fali ndenge abeta concert le 29 octobre à Martyr akoya kosa renseigner na bachef ya quartier toa na posa Martyr eto etonda voilà fali akoya kosa na bachef ya quartier na posa asololaka na bachef ya quartier na bachef ya bacimetière wana fali napesi lokola exemple napesi exemple nabi lokola fali ndenge wabeta concert lokola musicien mokinde babeta concert na bapaster oyo ya bakisi na bachantre ya bakisi basalaka bongo akoya kosola na chef ya quartier wana akofula esprit na ye ekokota na bajeune enfin ke batia nini bakende concert ntango bakokenda na eza na bato bakokufa akufaki na concert esi baliaki esi baliaki ezaka bongo akenda banda okende Martyr dede esalamaki na Martyr kuluna ebetamaki banini mutuka ebimaki to esi baliaki yango mona bato mosusu baza awa makoloni eza ana kisasa akenda ne poto me makoloni eza na kisasa mais l'homme de Dieu tu continue bi que non esprit batindi mutakufi et tout on est sabiso que non ba conscient ou ba wenge ba betaka na ba stade de Martyr à l'époque et ba sacrifice ba tona ba wenge mute sacrifier ba wenge sacrifier ba ngo ba solola na ba chef à quartier ba chef tous les chefs ba chef à quartier ba chef à famille wenge ba solola ba chef à famille parce que na nzoto ba kutante mena beso ba kutanaka ba tsindi ko siti to na ta personne botina mupepe o comprendre que jeune moka sambira makasa kene concert wana mona ngo normal jeune moka bani normal boy nzambe buru akomi muta badre mona ngo normal et c'est ba sacrifier na monde ya sorcellerie na kata sorcellerie na ngona lobaki elamba no moko kombe mona kufa no batinde elamba na poto eye mutu azwi kolana ana misala mabeti afule yango et bebisi ba via bato
eteki ba chance oyo atindanga za misala mabete mais mutu ayambi oyo akabola ana misala ma abike loko apote mutu akola tongo na facilité. Mais l'homme de Dieu, par rapport à vos continuer à l'île, tout fin de l'homme qui, par rapport à concert à Fali à le 29, nous avons le pour la date on a le le 29 octobre, chiffre 10, et ça chiffre à commandement. Aïlis quoi a commandé 2022. Fallait. Tous les musiciens hein na bando pesa yo mois na mois eza na signification nango hein alingisiko a commandé siko ba musiciens nyons bango pe ba participer na kata marti a commandé be esprit nyons donc ba bani siko ko commander azwa siko ba pouvoir likolo ba musiciens nyons a commandé eza na 10e mois 10e mois di commandement hein pouvoir et exécution ya commandement donc abandi siko ko commander tous les musiciens azo pouvoir le corona ba mona ngana na sali bo ngana na obeta marti bino pe osane bo beta marti pourquoi to kanga esprit ya batnakata captivité nakati ya makile kotanga makasi mikilo kotanga pourquoi aigre azali hein aigre auta likolo azo mbisi nakati ya mai aigre auta likolo azo nyama nakati ya zamba yango sikoma aigre siko bani ko exécuter trône grande puissance abani siko ko commander pour amata azo siksama amata siko pourquoi beta on a ça de martyr pourquoi parce que banda musique na ye nana beta martyr nana beta martyr confirmation d'esprit à awa parce que na minicho d'esprit à awa etika koma libanda siko alinga zonga parce que poto ni sa martyr il faut esprit à ali endi mayo il faut martyr d'esprit na kata martyr ezana mikuwa batu bakunda wana batu bakufa ba martyr tabo mona martyr batu bakufa ba martyr moi à chaque événement ça la makawana batu bakufa ka makile tangaka donc yango mona sacrifice mais tout le monde peut hériter après le billet le 25 décembre pourquoi le 25 décembre le 25 décembre na Bible ba bengo mois d'Adar soko fongoli Bible Esther chapitre 2 verset 7 hein na mois d'Adar ba yuda nyonso ba chaque année ya mois d'Adar ba sacrifiaka bat hein ce qu'on a décembre pourquoi décembre ça porte ya kufa efungwami yango zomona mois d'Adar mois ya sacrifice donc mois o ya livraison ba porte ya kufa ça nini efungwami yango zomona pourquoi na décembre décembre ça année oyo ya sacrifice ko lo baka kufa te génération congolais eza vandi na kati esclavagisme banzembo musicien bazobeta na ba kucho ba otela bango tango mela kuit donc a se le côté a se retrouver le côté mutalele riche lokola kufa mutalela fali lokola kufa c'est sacrifice ça si bon moinaye yango zomona le diable en personne a côté ce qu'on a décembre en foutu so tambola partout 10e mois a commandé décembre parce que faire 11e mois 11e mois faire rigola 11e mois t'as pas concert ba mois o ezaka ya ba mois o ya ba événement o to komi na suka te po ba clôturer à net hein o mona ba génération o eza okufa tant o eza ta ba sacrifice ba soko sacrifier ba jeune garçon na ba jeune fille ba so eloko te ba so trouver te yo mona kulu na ke kanga soda o azana munduki en foutima total abeta o banga te eza be esprit wana na ba demande so tambola monde en foutima monde full o sata simbi déjà wana za egg amona parce que kanga libanda et na 10e mois pour commander a commander ba musicien so Congo pour sa confirmation na mabela marti pour full moko koleka kota wenge na lobino clair e koleka ya wenge wasi na solo bana yo e koleka ya wenge e koleka ya wenge parce que ba kozana ba mort d'homme musutanga oyemba akanga makufa donc demande personne on a bloqué ba Michael ba bloqué ba cabal juif ba bloqué ba maçonnerie est-ce qu'on a bloqué beaucoup cimetière ko lobate
ba cimetière kutu koloba te ba cérémonie ko sala makasi mawana muto akokota concert wana ba concert landa novembre décembre octobre donc ça ba concert mo o pesa bo Trinité. Hein? Trinité. Oh. Non bien. 10e, 11e, 12e mois. Et ça va faux. Trinité. Faux moi. Faux moi ya kosakana te. Faux. Et puis ba miso ba boya ba beta. Banane. Na lobi kaka. Banane. Na lobi kaka. Par concert déjà banane ba boya to ebi ke fali calamité faire 11e mois héritier na. Ta ba double au sala. Miso ba onile ba concert wana. Kona ebiso. Ba onile ba concert mususu. Pourquoi kaka ezalaka martyr l'homme de Dieu? Pourquoi kaka ezalaka martyr? Ah ba ochoka ba mboka. Bakenda na kati ya martyr. L'autre moni ba église ebele sangani bakimbangisa baki osambele la mboka kaka na kati ya martyr. Lo ba concert. Martyr eza esika ba esprit ba bakufa te. Ba bakufa na martyr. Ya oni so bosa kune kufa bagesi ba passer bagesi sangana kuna eloko malongeza la kuna kufa. Bakabi mboka na martyr eloko malongeza kuna kufa. Omwana ngote martyr kufa eza kuna te. Combien de fois Léopard a raté ba qualification tabo pesa ba Congo talaje na libula kufa oza qualification kufa na kati nyonso ba osala kufa na kufa nyonso ta kuna kufa yo mona ba pona na martyr do mama malongeza te kufa na kufa ça va on a zaki na pona koloba ya mana. OK, message oyo ko pesa parce que moi par rapport à ba téléspectateurs ba la ndopi numéro de téléphone pour la prochaine. Nabi boluka Yesu bokende ba concert wana te boka babombo na bino pa Yesu Masia yo lingi Yesu asalela olukai so oluka ko monisa yo po linga asalela te kena muki ndo siko to koyeba na ba ngina nzela malamu bana ba ngina nzela mabe. La lumière est venue dans le monde mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que les œuvres sont mauvais. Ya muso ale bikenga na okena ngali fe muso dia sa dina libulu yo po dina libulu na ngai koya ne sikara bakeke ba libulu au dindi sokaka dans Zamba Pambola bino aux ana posa obenganga plus que 243 84 71 75 368. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur frère Stallone na pesimbote na Gracia na pesimbote na pasteur Dorea na pesimbote na mama Tiffany tozong sabola mesika batili bino bolam pe na pesimbote na Jire bisika za kuna na Alain Kiakala na le plus beau de tous les journalistes oya kanga masolo tala journaliste kitoko boye ba analyste kitoko boye mission pe kitoko boye tala pe maloba pe ya gu tango tala mission yemolité toyo kaka to yamba en tout cas ba pesa nga numéro ba na lando na bi tikana kangama na o nzamba chekati na yo donc c'est l'état bisika tos malamu eza to kumisa nzamba za malamu. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobima Yali Nazareth. Je dis un grand merci à la servante dédiée Maman Tiffany Mukwaya pour la confiance au PSN. Je dis un grand merci à Najires, Odak Nassima Kamane, toujours le basque émission Bafa, Bachala, Vitami Kolé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosa ngai abongwani pete